Matière ekoti bandeko nanga boya na lombangu boya somo awa botagele biso le frère Matou Samuel. Le frère Matou Samuel bandeko nanga azana dossier. Botageye bisika nyonso azali aya komiyoka bandeko nanga po dossier ezi ekoti. Dossier ezali chez Maman Étoiline Ines TV. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre surtout. Merci beaucoup. Naba onyo soba komila kabiso, naba messenger. Grand merci naba onyo soba zo benga kabiso. Merci, merci, merci pour naba matière. Surtout ba preuve oyo boye la kanga, en tout cas, isa la kanga tokos. Bande konanga lelo na ye na le frère Matou Samuel. Collaboration, il y a le frère Matou Samuel Naba M23. Collaboration, il y a le frère Matou Samuel Na Willingoma. Collaboration, il y a le frère Matou Samuel Bandekonanga Naba AFC. Bato ya Corneille Nanga Bandekonanga yi. Kande na benga kabango ba kolit ya Corneille Nanga. Le frère Matou Samuel Bissonyon Sotoyebi ke ye en tout cas aumela kate na kolila. Ye ata soki azoyemba ezalaka ka kolila zolelaka. Ata zoloba neti mutu moko azolelaka kaka. Wana c'est le frère Matou Samuel. Lelo matière eye kokota. Bandeko. En tout cas boyebi ke tango bayeki kotindela nga matière oyo nandimaki te nayokaki nzoto malili esalaki nga pasi ya makasi. Toyoka biso nyonso histoire ya le frère na biso Franck Moulaja. Oyo abandeye ko communiquer na papa nani na bosani mwa kombo na ye azalaka ka mutu ba M23. Tomonaki pe l'État akomaki kolandela ye somo. Lelo o boyebi le frère na biso Franck Moulaja azalaka lisusu na Congo te akima. Lelo ekomi sikoyo tour il y a le frère Matou Samuel. Balobaka toujours moni soki ozo sala makambo ato ozo sala ngo na kunzwa ndenge nini ezalaka toujours na jour moko nyonso ebimaka na poisa. Surtout soki omibengami ke non oza mwana nzambe nzambe a exposaka. Soki oza mutu moko sambelaka mais na kote mosusu osalaka mabe nzambe akoitale yo ezalaka bongo. Congo tozolela makile zotanga. Ebele ya ba M23 bazoboma ba biso ba Congolais. Ebele ya batu ya AFC. Lelo oyo baza la base ya makila ebele zotanga na mboka na biso. Mais oyo zosala pasi eza komona basala nzambe bango pe baza ba complice bango pe bazo travailler na bango. Nzambe na lola. Eza na bandeko moko babengaki Maman Étoiline balobi Maman Étoiline yo vandi a makambo ezali est-ce que oyebi ke le frère Matou Samuel a travaillé kana ba Corneille Nanga. La famille ka ndenge bino kuna bozo ganga nga pe na ganga ki. Ka ndenge boyoki nzoto malili nga pe na yoka ki nzoto malili. Nalobaki penza ke bokosi. Bokosi. Bandeko wana balobi Maman Étoiline biso tozana ba preuve. Baye na preuve, il y a le frère il y a le frère plutôt Matou Samuel na Willingoma bavandi bazo solola. Na ebite soki na kozwa moyen ya kotie la bino photo awa parce que nazana ngo bavandi penza la famille. Boyebi ke na yokaki motema pasi penza makasi. Kan ndenge bino bozo yoka motema pasi kuna nga pe na yoka motema pasi. Boyebi eloko ezobomaka biso ba Congolais mingi eza mbongo. Mbongo penza. Vous savez, na makambo ya mbongo, bato bazo se permettre kosala du n'importe quoi. Bato bazo se permettre kosala nyonso balingi kosala. Pourquoi? Parce que baza na besoin mbongo. Mbongo. To mona biso nyonso boyebi eza na makambo mosusu baye kobetela nga lisolo neti soki baye koloba na o eza pasteur Atoms to mona kiena Willingoma. En tout cas la famille na kozala ta besoin kokota na mozindo na kende koyeba te. Pourquoi? Parce que na yebi déjà que le frère Atoms, le pasteur Atoms
aza premièrement mosala nzambe. Donc soki eke kokutana na ye wana ekozala évangélisation. Azo évangéliser ye, azo teya ye, azo lakisa ye nzela ya nzambe. Déjà toyebi ke pasteur Atoms aza mutu moko azalaka na lokoso mbongo te. Mais soki tokoti na le frère na biso Matou Samuel, c'est connu de tout le monde. Bomonaki bino moko awa na majabu. Tango majabu ebandaki, eza kutu makambo ya kobomba te. Tokolobango. Bana majabu bakomi koyemba banzembo ya le frère Matou Samuel. Est-ce que boyebi ke le frère Matou Samuel akendaki kobundisa bato ya majabu pona koloba ke non il faut bafuta ye ba droit d'auteur? Tomonaki biso nyonso eza maître Gims ayembaki nzembo ya papa Matou Samuel bandeko nanga. Nzoka papa Matou Samuel akomaki kobenga kokomela ye, maître Gims abando répondre ye te jusqu'à ce que aye na makambo wana sur les réseaux sociaux. Tango aye koya nango na réseaux sociaux, maître Gims afutaki papa na biso Matou Samuel. Donc na ndenge aza boye soki omekika koyemba nzembo ya papa Matou Samuel, déjà yeba ke il faut ofuta ye droit d'auteur ya sakanaka te na kote ya mbongo. Asakanaka te na o etali makambo ya mbongo la famille. Alors lelo o tokomi na makambo ba M23 parce que toyebi ke batu nyonso o bazo kimele pa ya nanga zo futa bango nanga zo futaka azo futaka bango mbongo penza nanga za na bambongo parce que aza na fournisseur ya makasi oyo penza azo fourniraka ye bambongo azo futa. Siko lelo o ekomi tour ya papa na biso Matou Samuel ezalaki le frère Franck Moulaja, lelo ekomi makambo ya le frère Matou Samuel bandeko nanga yepe de l'autre côté. Selon ba source nanga on a kotaka na mozindo bazo confirmer na nouté bien que eza na ba photo o ezali, mais ba source penza ezo yebisanga mama Étoiline toza na attente. Tozala na attente si mukolonine, ça fait de cela une semaine. O attente eza kaka. Yango bomoni nga na ye penza na lombangu pour na dossier oyo. Le frère Matou Samuel. Soki réellement makambo eza ya solo. Soki ba information ba ye kopesa eza ya solo. Papa, tosengi na yo zongela nzambe. Mbongo ango balingaka ngo boyete. Mbongo balukaka ngo boyete, surtout bisika oyebi ke makila ezotangaka. Mbongo a bongo baliaka ngo te. Po okolia ngo yebaka keno kolala olala kapondi ya bien te. Obando yo kaka batu bazolelaka. Makambo ya ba politique en tant que basala nzambe bote ya liloba nzambe bobima na politique botika la ba papa na biso Vital Kamerhe botika ba Constant Mutamba botika ba China Rambo Joseph Kabila Kabange ba Félix Tshisekedi bango ne ba mérité na bango na politique. Bino boza basala nzambe boya côté ya liloba parce que on a moni bandeko nanga, en tout cas sans vous mentir na yoki penza nzoto malili. Comment les frères Matou Samuel moni ezana ba makambo mosusu motema mosusu ezo yebisanga na boya eza yete eza peut-être ba histoire akala, mais motema mosusu ezo convaincre kankenga ke ndima connaissant ce frère, connaissant le frère Matou Samuel, aza mutu moko alingaka mbongo. Alingaka penza mbongo, ye na matière mbongo to na makambo mbongo bandeko nanga akokanisa ta deux fois te. Ye na o etali makambo mbongo akokanisa ta trois fois te akokende. Akokende penza, mais soki makambo eza ya solo, la famille na koko sabino te. Na koko sabino te la famille soki réellement azo travailler na ba M23 nzambe kaka ye moko kaka kandela lobaka nzambe ye moko asala oya moni ezaka pasi o balobaka ennemi ya Congo ezaka congolais, ennemi ya Congo azalaka musika te, azalaka ka yo moko congolais nde ennemi
Ezaka dossier à pasi bandeko nanga, ezaka dossier à mawa. Kande boyebi les frères Matoussa Miel, aza frère moko la famille, aye alelaka mbongo, hein? Eza mbongo. C'est vrai, bien sûr, photo wana, eza mo photo ya kala, mais na kilelo oyo nga na o na yebi les frères, en tout cas, soki baye ko proposer ye lisusu. Bakutana, bamonana. Ses frères, akotikala koboya te. Akotikala kutu kotala te ke non, na mboka na minute oyo toza bien te. Na mboka na biso makambo na minute oyo kende bien te. Akotala te. Akotala penza te. Akotala te. Hein? Ezo salaka pasi. Pasi penza ya na motema. Kande na utaki kobetela bino a lisolo. Il y a le frère Nabiso, le frère Franck Moulaja. Yawana, azalaki na ezana nu o mosusu, na bosa ni mwa kombo na ye. Kombo na yezo kimanga kaka. Soki na se rappeler na okomela bino ata na ba commentaire la famille. Je vous dis, bakutana kina bango kuna. Akendai ko rejoindre bango. Et komaki makambo baba ndakolukaka le frère Franck Moulaja. Oh biso nyonso toyebi. Ba mosusu tobengaka ye pasteur Franck Moulaja, mais aza mutu moko azo coopérer na ba M23. Je n'en disconviens pas. Boyebi na kilelo oyo mutu na mutu aza libre ya kopona kan oyo alingi. Soki amonike kan ya Corneille Nanga nde kan oyo ezo pesa. Oponi na yo, mais zala nde vrai. Zala penza vrai. Kozala te ke non oponi wana, mais de l'autre côté ozo sala neti non. Zala penza vrai yo, oponi eza choix na yo, mutu akoya koboyela yo choix na yo azate, pe akotikala kozala te. Mais nga nalobaka toujours ata na ba Corneille Nanga, neti moi personnellement, nazalaka na problème na Corneille Nanga te. Na o nyonso ya salaka, nazalaka nanga problème te, mais problème nanga pe soué nanga izalaka. Est-ce que moyen ezali azela ba élection oyo esila? Soki ba élection esili, bongo de son côté pe aya komeka koya ko postuler. C'est trop simple. Ovandika ozeli ke non, quand toza na mandat ya Félix Antoine Tshisekedi, mandat na esila, comme ça na 2028, comme tokozala na ba élection, oye na yo pe o postuler na pete nyonso. Que olinga oya na makasi, olinga oya parce que il y a de ceci, il y a de cela. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Yango zo pesa ka mosusu kanda. Mais ce que kozala keno bozela parce que tango bozo sala bongo, ba inonsa bazo kufa. Biso nyonso to mona bandeko na biso o bazo kufa na est. Bato ebele ba inonsa. Eza te ke non, eza ka ba phare de sindi baza kokufa, eza ka kande ba tuananga, ba M23 de baza kokufa te. Population de l'eau des okufa. Sko makila wana nyonso ezotanga ka matin midi soir. La famille ça fait mal. Hein? Ezo sala penza pasi. Ba makao mosusu photo lobaka. Tokoki ko bomba ngote. Ça fait mal. Ya komona ke bovandi bandeko na bino kuna eza masasi na masasi. Donc bazo vanda ka boy na masasi. Ezala na midi, ezala na pokwa, ezala donc nyonso bango bako vanda ezaka masasi ata bino moko. Baza pe batu. Hein? Bablo mosusu biso pe tokanela ba to kanisela bango ezala ka bongo. Oyo kolinga te ke no basalela yo te kosalela ngo moninga te. Yo epai na yo zola la pongi bien. Mais batu mosusu kuna baza kokufa ka matin midi soir. Mais quand même ya côté ya biso vando lobi non. Je ne peux pas accepter. Hein? Tozela. Biso toza bana nzambe, toteyaka liloba nzambe. Na liloba nzambe o biso toteyaka ya koloba keno batu bazelaka. Olikoboma mutu eza mabe, eza lisumu. Ekozala bien, soki tokozela peut-être mandat oyo esila, soki mandat oyo esili bongo siko biso pe to ya ko postuler parti na biso ya ko postuler, soki kozwa gloire au Seigneur, soki pe kozwa te gloire au Seigneur. C'est trop simple. Mais vous encouragez au moins ba Corneille Nanga, bango wana bazobomaka batu matin midi soir et vous êtes là en train de le soutenir. Nasuka bolinga te ke no batu baya kolobela bino te.
Ce n'est pas comme ça et ça ne se fait pas comme ça. Biso nyonso toza bato. Ata soki toza na bandeko te ke non, baza kuna na Goma. Mais toza pe bato baza bandeko na biso ba Congolais. Baza bandeko na biso ka ndenge oyo kolinga te ke basalela bandeko na yo. Bisika bango bazali. C'est de la même façon pe okolinga te ke bango pe kuna bazali basalela bango mabe. Tozala na mitema s'il vous plaît. C'est vraiment important. Ce qui est l'autre que ça l'émission Oyo, ya papa na biso Matou Samuel. C'est parce que connaissant ce frère, connaissant pasteur Matou Samuel, toyebi ka ke non, soki kaka bazalaka na relation na Willy Ngoma, mais na minute oyo akoboya na relation wana te. Po ayebi déjà que non fin du mois moi quelque chose ekote la kanga na côté nanga. Akopesa kutu atana ba stratégie ndenge nini na osalela makambo. Po aza mutu moko yalingaka na mbongo. Mbongo nano ava makambo nyonso. Soki boko boma na kuna bino kopesa ye nano mbongo yalingaka na mbongo. Siko en tant que basala nzambe babiloko wana eza bien te. Bino basala nzambe boza appelé ya kotia kimia na mboka na biso. Boza appelé ya kote ya kaliloba nzambe. Boza appelé ya koyaka ko sensibiliser bato ke ko boma eza mabe. Tozela ba élection mukolo ba élection ko salela ba biloko a bongo. Siko soki bino bokozala ki camaraderie na ba o bazoboma. Eza ka pasi parce que balobaka qui se ressemble s'assemble. Ba yebisa biso bongo na yebite soki na lobi adage wana bien. Bino moko boyebi ka mutu ezalaka na makambo ebele ya kolobaka. Kote mosusu bongisa ndako. Zambi. Ezaka pasi pe mawa. Parce que soki ozo tambola na mutu oyo aza moyibi, yeba ke yo pe bakobanda benga yo moyibi. Soki ozo tambola na mutu aza ndumba, yo pe bakobengaka yo ndumba. Ezalaka bongo. Donc tozwaka ba qualification ya batu parce que totambolaka na bango. Soki yo ozalaka na yo ndumba te, mais oye ko se retrouver ke okomi kotambola na fille moko boya za ndumba, na garçon moko boya za ndumba, yo pe bakomi kobenga batu wana bandumba moko. Pourquoi? Parce que okomi kotambola na batu ndumba. Mais soki yo ozalaka na yo bien, oye ko se retrouver pe que okomi kotambola na yo na mutu moko ya bien. Tu verras que batu pe bakobanda koloba mutu wana penza azalaka bien, tambolaka na pasteur omona kaka la te ye pa kozala pasteur. Ezalaka bongo. Ezosalaka pasi babilo mosusu la famille. Je m'excuse, il faut ka tolobaka. Awa ya kobombe eza te. Batu mosusu bakoya koyebisanga, mama Étoiline ba makambo mosusu babimisaka te. Eza na ba makambo, oui bien sûr, tobimisaka te, mais eza na makambo mosusu esengaka biso to ya koloba. Soki likambo esengi biso to ya koloba, tokoya toujours, tokoya koloba. Po eza nango musala na biso ya koyaka epai na bino, koyaka pe koloba. Eza ba makambo moko ezosala soni. Eza ba makambo moko ezopesa pasi. Eza ba makambo moko ya soni. Nga moko na lobaka penza makambo ya soni. Soki makambo eza ya soni, tokoya koloba ke non makambo eza ya soni. Soki pe makambo eza ya soni te, tokoya koloba penza ke makambo oyo eza ya soni te. Eza penza bongo la famille. En tout cas, eza pasi, le frère Matou Samuel, en tout cas, ceux qui boza kaka ki camaraderie na Willy Ngoma. Et le koka na osenga, peut-être komeka ko contribuer te na mabe, mais plutôt luka bolamu. Te ye bolamu, te ye makambo bien, makambo banzembo oboyembaka, kande bolobaka na mituna kanzambe pona nini boye. Ce genre de choses, yango biloko ote ya kaye. Soki ya te yami, mosusu ba conscience kozonga ke to saleza mabe parce que yende lieutenant, yende colonel, yende commando kuna na ba M23 yende apesaka nini akosala na nini akosala te. Donc batu nyonso o baza kuna à part Corneille Nanga ba o nyonso baza na sena ye bayokelaka ye. Donc soki alpesi ordre mosusu Corneille Nanga koki kozala na mwa makanishi moko boye, ye aye nano a changer yango. Ye aye nano ayebisi après o tokosala te, o tokotisa ngo te. Pourquoi? Parce que ye pe azana pouvoir kuna. Alors mutu abongo basololaka na ye, otalisi ye pe ekozala.
matière ekoti bandeko nanga boya na lombangu boya somo awa botagele biso le frère Matou Samuel. Le frère Matou Samuel bandeko nanga azana dossier. Botage ye bisika nyonso azali aya komiyoka bandeko nanga po dossier ezi ekoti. Dossier ezali chez Maman Étoiline Ines TV. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre surtout. Merci beaucoup. Naba onyo soba komila kabiso, naba messenger. Grand merci naba onyo soba zo benga kabiso. Merci, merci, merci pour naba matière. Surtout ba preuve oyo boye la kanga. En tout cas, isa la kanga tokos. Bandeko nanga lelo na ye na le frère Matou Samuel. Collaboration, il y a le frère Matou Samuel Naba M23. Collaboration, il y a le frère Matou Samuel Na Willingoma. Collaboration, il y a le frère Matou Samuel Bandekonanga Naba AFC. Bato ya Corneille Nanga Bandekonanga yi. Kande na benga kabango ba koliti ya Corneille Nanga. Le frère Matou Samuel Bissonyon Sotoyebi ke ye en tout cas aumela kate na kolila. Ye ata soki azoyemba ezalaka ka kolila zolelaka. Ata azoloba neti mutu moko azolelaka kaka. Wana c'est le frère Matou Samuel. Lelo matière eye kokota. Bandeko. En tout cas boyebi ke tango baeki kotindela nga matière oyo nandimaki te nayokaki nzoto malili esalaki nga pasi ya makasi. Toyoka biso nyonso histoire ya le frère na biso Franck Moulaja. Oyo abandeye ko communiquer na papa nani na bosani mwa kombo na ye azalaka ka muto ba M23. Tomonaki pe l'État akomaki kolandela ye somo. Lelo o boyebi le frère na biso Franck Moulaja azalaka lisusu na Congo te akima. Lelo ekomi sikoyo tour il y a le frère Matou Samuel. Balobaka toujours moni soki ozosala makambo ata ozosala ngo na kunzwa ndenge nini ezalaka toujours na jour moko nyonso ebimaka na poisa. Surtout soki omibengami ke non oza mwana nzambe nzambe a exposaka. Soki oza mutu moko osambelaka me na kote mosusu osalaka mabe nzambe akoitale yo ezalaka bongo. Congo tozolela makile zotanga. Ebele ya ba M23 bazoboma ba biso ba Congolais. Ebele ya batu ya AFC. Lelo oyo baza la base ya makila ebele zotanga na mboka na biso. Mais oyo zosala pasi eza komona basala nzambe bango pe baza ba complice bango pe bazo travailler na bango. Nzambe na lola. Ezana bandeko moko babengaki Maman Étoiline balobi Maman Étoiline yo vandi a makambo ezali est-ce oyebi ke le frère Matou Samuel a travaillé kana ba Corneille Nanga. La famille ka ndenge bino kuna bozo ganga nga pe na ganga ki. Ka ndenge boyoki nzoto malili nga pe na yoka ki nzoto malili. Nalobaki penza ke bokosi. Bokosi. Bandeko wana balobi Maman Étoiline biso tozana ba preuve. Baye na preuve, il y a le frère il y a le frère plutôt Matou Samuel na Willingoma bavandi bazo solola. Na ebite soki na kozwa moyen ya kotiela bino photo awa parce que naza nango bavandi penza la famille. Boyebi ke na yokaki motema pasi penza makasi. Ka ndenge bino bozo yoka motema pasi kuna nga pe na yoka motema pasi. Boyebi eloko ezobomaka biso ba Congolais mingi eza mbongo. Mbongo penza. Vous savez, na makambo ya mbongo, bato bazo se permettre à kosala du n'importe quoi. Bato bazo se permettre à kosala nyonso balingi kosala. Pourquoi? Parce que baza na besoin mbongo. Mbongo. Tomona biso nyonso boyebi eza na makambo mosusu baye kobetela nga lisolo neti soki baye koloba na o eza pasteur Atoms tomona kiena Willingoma. En tout cas la famille na kozala ta besoin kokota na mozindo na kende koyeba te. Pourquoi? Parce que nayebi déjà que le frère Atoms, le pasteur Atoms
aza premièrement mosala nzambe. Donc soki eke kokutana na ye wana ekozala évangélisation. Azo évangéliser ye, azoteya ye, azolakisa ye nzela ya nzambe. Déjà toyebi ke pasteur Atoms aza mutu moko azalaka na lokoso mbongo te. Mais soki tokoti na le frère na biso Matou Samuel, c'est connu de tout le monde. Bomonaki bino moko awa na majabu. Tango majabu ebandaki, eza kutu makambo akobomba te. Tokolobango. Bana majabu bakomi koyemba banzembo ya le frère Matou Samuel. Est-ce que boyebi ke le frère Matou Samuel akendaki kobundisa bato ya majabu pona koloba ke non il faut bafuta ye ba droit d'auteur? Tomonaki biso nyonso eza maître Gims ayembaki nzembo ya papa Matou Samuel bandeko nanga. Nzoka papa Matou Samuel akomaki kobenga kokomela ye maître Gims abando répondre ye te jusqu'à ce que aye na makambo wana sur les réseaux sociaux. Tango aye koya nango na réseaux sociaux, maître Gims afutaki papa na biso Matou Samuel. Donc na ndenge aza boye, soki omekika koyemba nzembo ya papa Matou Samuel, déjà yeba ke il faut ofuta ye droit d'auteur, ya sakanaka te na kote ya mbongo. Asakanaka te na o etali makambo ya mbongo la famille. Alors lelo o tokomi na makambo ba M23 parce que toyebi ke batu nyonso o bazo kimele pa ya nanga zo futa bango nanga zo futaka azo futaka bango mbongo penza nanga za na bambongo parce que aza na fournisseur ya makasi oyo penza azo fourniraka ye bambongo azo futa. Siko lelo o ekomi tour ya papa na biso Matou Samuel ezalaki le frère Franck Moulaja, lelo ekomi makambo ya le frère Matou Samuel bandeko nanga yepe de l'autre côté. Selon ba source nanga on a kotaka na mozindo bazo confirmer na nouté bien que eza na ba photo o ezali mais ba source penza ezo yebisanga mama Étoiline toza na attente. Tozala na attente si mukolonine, ça fait de cela une semaine. O attente eza kaka. Yango bomoni nga na ye penza na lombangu pour na dossier oyo. Le frère Matou Samuel. Soki réellement makambo eza ya solo. Soki ba information ba ye kopé eza ya solo. Papa, tosengi na yo zongela nzambe. Mbongo ango balingaka ngo boyete. Mbongo balukaka ngo boyete surtout bisika oyebi ke makila ezotangaka. Mbongo a bongo baliaka ngo te. Po okolia ngo yebaka keno kolala olala kapondi ya bien te. Obando yo kaka batu bazolelaka. Batu bazolelaka. Makambo ya ba politique en tant que basala nzambe bote ya liloba nzambe bobima na politique botika la ba papa na biso Vital Kamerhe botika ba Constant Mutamba botika ba China Rambo Joseph Kabila Kabange ba Félix Tshisekedi bango ne ba mérité na bango na politique. Bino boza basala nzambe boya côté ya liloba parce que on a moni bandeko nanga en tout cas sans vous mentir na yoki penza nzoto malili. Comment on a les frères Matou Samuel moni ezana ba makambo mosusu motema mosusu ezo yebisanga na boya eza yete eza peut-être ba histoire akala mais motema mosusu ezo convaincre ngake ndima connaissant ce frère connaissant le frère Matou Samuel aza mutu moko alingaka mbongo alingaka penza mbongo ye na matière mbongo to na makambo mbongo bandeko nanga akokanisa ta deux fois te ye na o etali makambo mbongo akokanisa ta trois fois te akokende penza même soki makambo eza ya solo la famille na koko sabino te na koko sabino te la famille soki réellement azo travailler na ba M23 nzambe kaka ye moko kaka kande la lobaka nzambe ye moko asala oya moni ezaka pasi o balobaka ennemi ya Congo ezaka congolais ennemi ya Congo azalaka musika te azalaka ka yo moko congolais nde ennemi
biso na biso nde tobomanaka biso na biso kaka soki tokendeke na toluka ko nini ennemi na biso aza na Rwanda c'est faux archi faux ennemi atikala kozala na ye na Rwanda te biso moko bacongolais tozobomanaka biso na biso. Le frère na biso Matou Samuel aza mutu moko ye nanu mbongo boyebi atako to bampiaka nga nalobaka toujours c'est vrai bampiaka air mosusu eyaka bampiaka air mosusu esalaka biso koso mais quelque part dans la vie il faut kokanisaka ke non mbongo oyo ekotikala kokundanga te. C'est vrai tozalaka na baami toza na bafamille toza na baconnaissance na biso oyo bazalaka pene na biso mais eza na badossier mosusu basituation mpe mosusu il faut tokanisaka oyo mpenza nalingi nasala est-ce que eza bien nasala yango to eza bien te eza bongo eza mpenza bongo babilo mosusu il faut tolobaka nayebisaka bino toujours soki tokovandaka ka kimia tomesana na biso ezalaka ka bongo la famille tozosesunga te mais tandis que soki tokozala bato moko dossier moko songolo pakata ye situation moko boye songolo pakata ye toyebi ndenge ya kolobela yango ekozala malamu. Bato ebele bakoya koloba na nga awa mama Étoiline olobeli ye eske eza ya solo azalaki na ye ekoki kozala video ya kala ekoki kozala photo ya kala mais nga na oloba na frère Matou Samuel eza eloko moko eza vrai. Je dis bien et je vais encore le répéter eza eloko moko eza très vrai. Papa na biso Matou Samuel kande bomoni ye kande boyebi ye aza mutu moko ye mbongo nanu avant bokota na makambo mosusu tiela ye nanu mbongo yalingaka penza mbongo nanu ezala pona ye soki mbongo eza te bokoyokana te ye nanu mbongo aza neti bato mosusu ndenge bazalaka mwa semblant mwa bamakambo mosusu talika olobi o penza ekende etikala ye eza nanu mbongo talaka ndenge atia lokolo panzi bato ya majabu aloba na bango bafuta mbongo nzembo na ye nyonso oyo bakoyemba soki ka bato ya majabu bayembi nzembo na ye cela veut dire que na mbongo nyonso oyo bakozwa bafuta ye yango bomona majabu bakomaki mingi bana wana koyemba kaka banzembo ya pasteur Mike Kalambai ya mama Deborah Lukalu ya sœur Rosini Kaiba ya mama Sandra Mbui yango ka banzembo babandaki koyemba na papa na biso Charles Mombaya. Déjà avec le pasteur Moïse Mbiye toyebi ke bato majabu na pasteur Moïse Mbiye babande koyokana te. Donc c'était compréhensif ya koloba ke non banzembe ya pasteur Moïse Mbiye bayemba te. Bien que totikala koyoka te ke non pasteur Moïse Mbiye aboya na banzembo na ye. Totikala koyoka ngo. Ata mukolo moko te. Mais de leur côté kaka bamonaki ke c'est vraiment important tozwaka banzembo na ye te vi ke ye aza mutu majabu te vi ke ye na majabu bayokanaka te mais na kote penza ya papa na biso Matou Samuel yango na kamwaki komona ye na concert ya le pasteur Mike Kalambai ye wana akendaki siko kokoma kuna ezalaki kokende moko ya soni boza basala nzambe yo osili kaka. Le frère Matou Samuel, oui bien sûr, asilikaka. Nasala émission mosusu, ayebi makambo yaki kosala na chaîne nanga. Mais ayaki kokuta ke babiloko oyo ye abandeki ko s'attendre nango etikala kosimba te. Nalobaka nde vérité. Boza basala nzambe, boza ba chrétien. En tant que chrétien, nous sommes appelés ya kolingana. Okoki kozala chrétien te ke non ozokenda côté ya liloba nzambe. De l'autre côté, bolingo na motema na yo ezate. Siko oza chrétien ndenge nini? Ozokendaka na église ko sala nini? Pour ceux qui sont un vrai chrétien, penza ya solo, un chrétien, un vrai chrétien, tu es censé ya koyeba ko se supporter. Ezana ba makambo mosusu yo moko de ton côté komona ka ke non oyo na sala te, ona koki kokota te. Mais bino ba chrétien ya lelo, bozaka ba chrétien moko ya kombo. Ba chrétien moko o balela mbongo, ba chrétien moko o balinga mbongo, ba chrétien moko o basepela penza na mbongo. Okoki kosala musala te ke non nazo salela ka nzambe. Bino ezana no mbongo ezala liboso. Premièrement d'abord l'argent.
makambo mosusu kolandaka après boza bakati ya ndenge nini bandeko nanga yango ka ya moke nalingaki na partage na bino kande nayebisaka bino biloko ifoka tolobaka eza na badossier mosusu oui bien sûr tovanda na biso kimia tolobi ka eza nango vie mbi ekendaka bongo etambolaka bongo mais eza na badossier mosusu la famille nous sommes censés obligés ya koya kobetela yango sete boyebi dossier ya papa na biso le frère Matou Samuel eza dossier moko oyo tokoki kovanda nango kimia te pos biso nyonso toyebi kande nalobaki biso nyonso toyebi le frère Matou Samuel aza moto ye nanu mbongo ye mbongo donc alinga mbongo koleka makambo nyonso alinga penza mbongo bandeko nanga lelo soki toye komona ye na Willy Ngoma bandeko mbongo mbongo Nzambe na lola de l'autre côté eza na bandeko na biso mosusu ebele o baza kokufa na oyeba te basala Nzambe bon tokoki koloba te ke no bango nyonso basala Nzambe parce que bato mosusu ayembi na ye parce que aza na mongongo na ya koyemba yango amonika nayembaka nazwaka ta mwa ba opportunité nayembaka nasala ta mwa mbongo nayembaka oyo ata ekotaka oyo ata ebimaka bato mosusu baza na bango bongo eza na bato mosusu oyo bazoyembaka lelo parce que eza appel na bango bayebi ke nazoyembela Nzambe nazwa te eza Nzambe me bato mosusu azoyemba na ye po amonika opportunité ye naza na nga na mongongo ya kitoko tika nga nayemba bato mosusu baza na bango bongo en tout cas ezosalaka pasi ka nga moko ndenge nalobaka chaque jour awa bandeko na nga babilo mosusu moya tovandaka kimia ti libela eza te esengelaka ka mwa bato bayeba lobi mwa bato bayeba peteli yango sete mwa bato bayeba sololi ezalaka vraiment et encore important po na dossier oyo bandeko na nga tomona biso moko kaka baennemi ya Congo eza kaka biso moko bakongolais biso moko nde tozosala ke Congo na biso ezokendaka kaka kobeba Congo na biso ezokendaka kaka kokufa biso moko na biso moko muto ya musika kutu te biso moko toza la base ya makambo ebele oyo ezokomela na mboka na biso ya makambo ebele oyo ezokomelaka biso toza la base biso moko eza kutu ata te keno makambo moko tobomba makambo moko emataki toza à la base ya ba dossier ebele oyo ezolekaka na mboka na biso eza ka pasi penza makasi nayebi ke le frère Matou Samuel akoya kosilikela nga mais nga na oloba na nga vérité omoni na ba dossier mosusu ezalaka toujours bien boye bolobi vérité oyo ba pasteur mosusu balobaka bo établir vérité parce que soki bo établir vérité bo mona pe na oyo ezalaki ya kobombama na oyo ezalaki ya kobatama ekoya kobima na poisa eza bongo mais soki bino bo continuer kaka po azaka msala Nzambe tala kaka ba makambo mosusu to pelisa moto te awa eza makambo ko pelisa moto te mais eza au moins réalité eza réalité pe vérité ya makambo mosusu oyo tozobetela sete eza réalité pe vérité ya ba dossier mosusu oyo biso tozosolola awa soki muto azosala mabe c'est vraiment important boye bolobi ke non muto azosala mabe soki pe azosala bien nayaka na osala ba analyse na ye na beteli ye maboko je me rappelle eza na ba video moko eutaki kobima awa bato ebele bakomati kokosa ke non mwasi na ye lisusu akufi bato ebele bayemba ke le frère Matou Samuel mwasi na ye akufi le frère Matou Samuel mwasi na ye akufa mais kande boyebi en tout cas na yaki ko éclaircir dossier wana ezalaki na yango de dossier moko batu kaka ya mitema na yebi te soki mitema malamu soki mitema mabe balingaki ka baya kobebisela ye réputation lisusu ka ndenge bamesana na bango kofingaka ye batu wana lisusu bayaki pona koya kosabola pona koya kaka babimisaki non ye muto akufelaka basi mwasi lisusu akufi mais etikala nango kozala bongo te atikala na ye kokufela lisusu mwasi na ye te mais eza kaka toyaki toya ko éclaircir alors na dossier oyo bandeko nanga avec le frère Matou Samuel eza na makambo mosusu oyo tokowangana mais eza na ba dossier mosusu na oyo nga na yebi makambo asala penza majabu makambo asala maître Gims en tout cas eza makambo moko elakisa penza que ce frère c'est d'abord l'argent donc soki oza na mbongo bosololi soki mbongo eza te bosana na yo ye
yango nga na retena penza